Maya, débat ba succès, bon yé succès ngo asala ngo wapi na tuni kofi nze monini oyo oui nze monini double king na tuni nze monini ngo efonga yema o esala succès o eloko tenga siko yé succès ngo ya sala ni na pas ko longola basi bazemia mais ba danser zo na mais atubelero bango nyoso wana Patrice abeti guitare, babeti le guitare pa wera na ngata kuna ya oyemba. Ko benga mana Yesu mutabeta ki guitare jura ngo za wera. Siko wera na. Wera wana kitoko. Mais sikoyo. Na ngai difference ni. Ngane mo pagano, yende mo santo. Na anglais ba viena yo ba kutino ba nani ba sonika futa ba sala mambozo sala te mais mi kotisi on nga to ko ngana ba. Ngana za arche de nous. En dehors, il y a 6 principes à 5 doctrines. Naza mission. 4 phénomènes. Congo Mobimba. À part Totue Balombo, Kofi. Tozu Zubenawir. La famille. Kofi numéro 1, Zubenawir na fallait Soukiwa. Ah, bon, na lobby bien, bah phénomène. Ça dit bateau ban aura. Aura. Yoga te ah. Aura. Il était dans un monde andoule. Bonjour fidèles internautes, nous sommes Clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec les vôtres Bakali Prince, garçon de disques, journaliste, artiste, et très heureux de vous savoir, très nombreux, en train d'attendre les vôtres. Je suis là pour vous servir. Je reçois aujourd'hui, pour votre plaisir, fidèles internautes, l'homme du moment, l'homme actuel, révérend pasteur, prophète de la nation, Denis Lessi, l'homme du moment, l'homme de l'onction, avec qui on va en parler, on va décortiquer l'actualité de la nation. Tonton Manamanga, puis tu bosses Lady la française, merci à toi. Et puis cette émission est sponsorisée par Dadi Lukombo et Frata Mode, Molati Simoko, Nakati à Lyon, Oazolat Sabatutu na monde, et Frata Mode, Dadi Lukombo. Yaouli Moucheni, les sels et l'unique code Yamboka, merci à toi, grand frère propre et à Palin. De ce côté-là, merci. Yaouli Moucheni Kodamboka. Yagoche Mascotte, l'homme des grands événements. Et puis merci infiniment, triple nationalité, congolais, français, américain, Notier. Merci à toi, artiste et musicien, Notier, artiste et patron. Noël Kamal est nécessaire. Et puis, merci encore une fois de plus, Chimska Bengele, Moninga ya, héritier Kasongo, HK, Nakatia Belgique. Pour votre plaisir, je reçois l'homme du moment, le révérend pasteur Denis Lessi, l'homme du moment. Au fond, on a dit à la caméra, il va faire déjà son entrée. Moi, je l'appelle affectueusement mon papa. Bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien, papa. Oui, Lissus. Mais oui, big Yodji. Oh, Yodji, hein? Très bien habillé, papa. Merci. Ça, c'est la grâce. Vous allez dire la grâce. Ah bon? Merci. 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 Frata Mode Dadi Lukombo mtatindi. Frata Mode Lukombo. Dadi Lukombo. Noko eloko mona kata yo malobobi onzimaka ngapi? Nandimaka koko? Merci. Nandimaka nalinga style na yo. Merci. Style na yo émission seki. Hermo seki hermo. O seka mozo soir. Merci. Mais au moins papa ndenge to meka un peu kokota na moi Bible muke, Bible lobby place bana nanga basangani mibale ava banda lisolo na bango esenga moi libondeli ezala po lisolo ke bien. Zambe bénir biso émission début jusqu'à la fin bato ba Holanda biso bazala très captivé ou ba obela bazwa guérison bazana ba problème bazwa ba solution pe kimia na nzambe ezali kola bana nyonso na kombo na Yesu Kristo amen. Amen. Merci beaucoup Boloba Ikeno Pasta. Alors fidèles internautes, Boloba Ikeno Pasta asala li bondelité avant li solo na mais au moins il a y à le faire. Nous sommes Clébois.com, nous sommes assis pour parler avec cet homme dédié. C'est un grand homme que moi je le respecte aussi et puis je le confirme par rapport à son savoir-faire. Et puis Batebele, Bazala guéri par rapport à ma prédication, Bazala édifié aussi également. Alors Pasta, la fois passée dans Yamago to Soleil m'a mébélé, to touché moi politique, social aussi également. Les lois n'a pas été occupé dans moi politique et puis to côté autre actualité. Nouveau Premier ministre déjà, à autre chose à la confirmer.
étant qu'homme de Dieu et puis aux ala puis dans ma collaboration avec chef de l'État aux joies qui nomination en Nengeni. Bon, à mon avis, on déjà une semaine avant. Na benga ba journaliste, ba sali retard, mais na benga quand même c'était mai, moi c'est à un hôpital. Na yo benga nani Toulouse, aye, to sali émission à Bangui. Au lieu de émission samedi, à Bangui ayo émission lundi. Bangui au tapé à côté. Non, à Bangui na tapé à côté ngana nation, tu vois banga ndeni. Donc ayo ko émission de retard, na pesa déjà que Sama a la possibilité à 80% comme on est Sama à Zaboué, n'a pas informé mais n'a pas qu'il y a un camp prophétique. Et comme ça là que tu as annoncé. Tu as annoncé il y a Bangui, à monter émission mais à Bangui. Tu as publié émission le jour non, le jour où on va publier. Il y a cette émission. Peut-être que non est la actualité actuelle. Non mais arrêtez. Arrêter penalty à Makassi. Donc parce que na mona Moïse a tué Maboko. Hier pour na yebi Moïse benza o ya Makassi. A tué Maboko. Na Maboko ya tué wana siku mona ona siku sama wana a Fukami. Donc na kati ya écran prophétique déjà na longolié déjà. Donc na longolié déjà que Moïse Katumbi ne sera plus. Na monaki mutui dépassement boy na moni azai kate na yo mona tipana mais na monaki siko parti o ezalaka ya nani o komona nani beau frère ya mama Olive o ako Bologna mais bayeko samba na mutu mo boy banza na moni banza aye apesi liste tango apesi liste wana donc de permettre siko yo nani donc j'étais sûr à 80% bien que bitumelaki. Donc, dans la situation qui est, puis comme il a 43 ans, c'est un bon chiffre. 4 plus 3, ça fait 7. 7 est à repos. Donc, choix est important pour permettre aux Congolais à repos. Nous avons 6 jours, 7e jour repos. Donc, repos, on a ce qu'ils ont puissance où ils ont alors, choix est bien. Bien que ma mirimiri ya CCA na muta FCC ane muta kabila kaka muta Moïse non. Il a la bénédiction de Moïse parce que Moïse a comme premier ministre était pour à la futur candidat après Félix. Ce qui faisait ça des mandats ya roya. Il t'a remplacé. Hier aux la candidat prophétie. Non mais Aza candidat président. Et le candidat président so ba pese prématuré na réfléchi na place na. Dans Ndimate parce que tu n'as qu'à te parole te basala candidat président mais on a penché beaucoup plus na primature yokanga na yebi Moïse Katumbi très bien donc on dit mangoti parce que au moins on est que 3 ans etikali ezaber on dit maté donc a yebi que simba a ça elote alors yango moni a désisté donc il peut pas s'hasarder là-bas dessus il faut un grand ténor parce que ça a lali ce mutu lokola oya alali nae anena bambition présidentielle mais hier za bambition mais vous avez premier ministre ça rien siko la présidence osani donc ba obengana déjà ba alors a mi bimisine avant mais après si bénédiction et pas oyo pour ba oyo baza bato ba budaka 3e penalty ba budaka ngone ba bimaka na era pouvoir en tant que ministre ya nani mais ba bimaka ya sport mais bimaka na peut-être sozo comprendre donc du point de vue politique, c'est un homme qui nous amène le repos. Parce que 43, 4 veut dire épreuve, traverser la souffrance. Dans la capacité à obimisa, se moquer la souffrance et puis après sa résurrection, à sa vie dans le Congo. Alors 4, il y a 3 la résurrection et puis si mélange, il y a repos. Mais ce qui a raté le repos, c'est fini pour lui. Des questions, ils ont curiosité. Première question, ils ont que prophétie na yo bate belé bazolo bela il se murmure pasteur Denis Lessi azala mingi na contact na présidence s'il faut le dire peut-être aux moins information na yende ba osala choix na et puis deuxième volet à question ngai lelo oyoyo comme obi aza premier ministre oaye pour qu'il appelle sa biso repos aye na temps repos to meka un peu découvrir ba merveille mususu eza caché lelo so to monique eza bongote. Moi, charge wana to zongi la pana yo parce que oza prophète on prophétiser mabe ozalate. Ngai nazo pesa identité nae na mission nae.
Parce que les 43 ans, Oyoba Pessi, j'ai détecté les 4 qui est la sortie des souffrances et la résurrection. Et la résurrection veut dire quoi? La résurrection veut dire, Moutouana, il faut assez quoi? Mbok, il faut assez quoi? Nanzela naïe. Parce que Félix a la bâton d'impossibilité. Bilo Onyo, ce n'est pas nécessairement par miracle. Nzamba Simanaye, peuple Simanaye, même à Tazo commettre erreur. Le bâton doit finir 8 ans après. Yoga, oui, bâton David Aguinango, Joas Azaginango, les bâtons et fonctionnera 8 ans. Sogi, le coup, la biso va demander, ils allaient à 10 ans, 55 ans. C'est-à-dire, Félix peut faire 10 ans, 2 mandats. S'il le veut, ceux qui peuvent pas passer mandats, d'ici en 2023. Donc, Ndenge Yazana, bâton le coup, les en lui va faire fonctionner ces gars-là. Sama. Et Sama, il faut Ayoka, président de la République. Ce qui a récité à Koufi politiquement. Il y a un moment où Moïse a Kimiaou. Donc, on a passé chemin. On a expliqué pourquoi 43 ans Dieu lui a donné ça. Parce qu'il doit faire traverser le peuple du désert. 40 ans il y a désert. Jésus a sali jeune à 40 jours après à combien de puissance. Israël est sali 400 ans en Israël. Pour Ebimana, l'Égypte pour une terre promise. Le chiffre 4, c'est la sortie de la souffrance. Alors, lui, il nous amène 43 ans. Le 4, là, est caché la sortie de la souffrance. Le 3, là, est caché la résurrection du peuple congolais. Quand on salit 4 fois 3, il peut 7. 7, la révélation, on a péci, il n'y a pas de 7, on a seconde, on a péci, nous avons sali 6 jours, le 7e jour, c'est le repos. Donc, le peuple attend le repos. Le peuple attend, à mon avis, il y a un signal fort que, ouais, tu es technocrate, tu es chimiste, tu es sonani, tu es bébé, on a poto, d'accord. Il y a on avait besoin d'un technocrate. On a eu 3 choses dans la émission. 1, Azwa Moutou dépêche pour argument le Zalate. 2, Azwa Moutou allié proche pour tes explications Zalate. Ce qui les deux on a basé à Moïse. Bon, Moïse le col a analysé, Abiminae, c'est pour que les deux on a aïe kopona Ako. Ako, Moutou Aza Pembenae. C'est son proche. Alors, moi, je ne peux pas avoir l'information à la présidence. Parce que ceux qui le donnent l'information à la présidence, je ne suis plus prophète. C'est la présidence qui doit avoir l'information spirituelle et pas nanga. Ngande na opé sachement. So ngala komo zo blog et pas na bango. Ceux qui prophète et silite. Parce que les prophètes ont pas moi doute net et ça la rasoun ndenge ça la raté. Non, ça la tendine. Oh. Ça la tendine. Yo moni après nga mutabima. Ça polémique totanga ba komo oyo ba délivrer kamo edingwe lelo edingwe aza sundoki alobi aza neka ndoki botiko muto a délivrer yo ana siko amonte katika na soni tena bien la bien moko boye yo kana to kana politique na lo bien ba passer ba présenter edingwe abongoli motema edingwe a changer abimé liso pa na nga wa za demo. Donc, à l'équipe de la TV. C'est une façon de pas bangisa. Non, nga bangisa ngate. Nga na ninat aussi mbinga yo polengi. To comme ne pas nina olengi singa pe na lengi so. So yo bimisa moto na likosi nga na obimisa moto na maboko. Mais to na période ninat. Wana moto bonzambe to nzambe. Époque yo soko tuni ba te donner ça pese époque nina. Modalation n'époque à Chikaka aux alaga nina peto lo belango bongo n'époque à Fatim nina toujours na commune nina mikolo mais kuna pe aux alaga puissant influent naza puissant toujours na emati na minute oyo bato ba ni de ke nga bato ba zwa ba information ba opia ngo ba prophétie ba benga ngo CD na langage ba mankioniste ba benga ngo CD c'est-à-dire ba pesio de ya info yo bimisi na école wana ngazala te ponga na combattre école wana. Ils ont été à prophétiser les 15 bâtiments. Donc, on a eu moyen de botter les Bibles. Et la commune m'a bé, alors les 16. Les 15. Et qui on comprend. Nous avons un prophète ou un athée. Bon, il y a un prophète, il y a un évangéliste, il y a un expliqué un film. Tu as un adopté. Tu as un adopté. Il y a un évangéliste. Évangéliste, mais attends, à livre trop. Donc quand début surtout la connaissance ça va bloquer belé ndé pe na connaissance wana mais muto alongwa ma mon prophète comme évangéliste était il est pas ko longo évangéliste comme prophète ou ami yebelité donc yo monte que et sopier ma moko
parce que un prophète quand il donne là yango mona ba prophétie ya kala o pesa ki moi poids soit disant que Moussa Lanza moi au couvent de premier et 16e rue on a prophétie on a Jésus moko pe mutu pa nga kufa récupérer prophétie et ça Jésus quand il y a crise d'onction on fait ce qu'on appelle une prophétie générale. Ça c'est une prophétie générale. Un prophète na niveau na ngambu na opesa ngote au moins prophétie neti na opesa neti Kabila va rentrer ou esprit n'est gozong dès na pesa écran prophétique caméra va sortir donc dans la non mais que ça les maths ça dit prophétie ya lokola zemi na précisité mais na pesi l'utilité ça dit il va sortir. Ça, c'est l'élément le plus important. Est-ce que, alors ça, à 20 ans, non, parce que l'écran prophétique a dit ça, il sortira. Alors ça, combien de temps? Non, non. La liberté de temps, c'est Dieu. Il peut le faire aujourd'hui, il peut le faire après-demain. Mon te quel report? Et bien, tu report. Ça dit, ma solo est solo. Non, mais mon ta obimisé, ça, président Félix. Parce qu'il y a un magistrat suprême. À part, on a un obimisé. Nzambe, na magistrat suprême. Abimandel. Apa nzambe mais nzambe pe okita te nzambe akokita epai ya président de la République qui est le magistrat suprême. C'est lui qui peut ordonner par une grâce présidentielle ou le babimissier ou aza abeli babimissier mais il sortira au moins prophétie et vandi en suspense yangaka ke vandi likolo bato bazela delile ce soir makasi. Ce que je un prophète na biloko wana na loba ki nuage ko kota na FCC cash et puis to kota une de turbulence ba moni yango ba panzani ozo mona zone de turbulence yango to le cas ba de non ngana muta FCC te ngana za mutu nazali famille Kabila c'est-à-dire ngana c'est-à-dire quoi ngana to ba pire na po aza présenté po aza mutu songolo te mais Kabila reste ma famille mais je soutiens Félix. C'est ça la différence. Yoga, ngai Kabila Rosa la président. Aza présenté na okeninga kati na zuita bana biminaki. Na robenga mero livre na aéro. Oh. Mais na lo bana TV. Donc na robenga mero livre na mère piaka. Aleka. Que n'est pas que n'est pas mais famille na ngai c'est famille ça sur maman cet esprit à lobby. On est en famille. Nani asa na katanga. Azo ya mama que nous voyons à Ebo. Maman t'a dit ah ok nous voyons après azongi ici pour déléguer maman ye moi oya asa sénateur à vite et puis asa na professeur za mutunaye donc elonga na koloba no eza que moi je suis pas des gens à bateau ba bengra ba niaka net Kabila te c'est ça mon même Félix a yebiye mokoti ya manga yebi ke motoyo pion Kabila pion te na pion te a futa combien na niveau nana ata milliardaire na akofutanga te ponga na za muta nzambe milliardaire akofuta te pasteur akofutanga te parce que niveau nga na za nango père na muto makolo mbongo nde nzambe akopianga est-ce que ya akopianga milliard akoboya aza na mbongo na ye mais est normalement akopianga 1 milliard akopia te kaba 50 non 1 milliard de dollars papa akopianga ndeni un milliardaire mais c'est même Moïse Katumbi au pire 1 milliard a mutu nanga somela ngandako mais oh lingi masolo trop mais mutali bosa somela ndako za Moïse na ma campagne te asomela nga côté mususu apia mbongo nga mona kesom apesa yo moko nga mona kesom apesa o somela 80 te apia ba 300 o somela combien ya ba 200 ça au bon mila atina nga na soma ndako te apia nga mbongo nga mona kesomba mbongo ya ngai ezeza ya tant à pied comme yanga na aizango que nous sommes mandako te nga mona o gérer ça dit type na mystique Moïse Katumbi obi na koti na bureau boy pas deni we mukoni na bitona nation bonnier escadé la paix pembe na ya na bi bon Salomon oui bolamu bon za moi 100 oyo au ça combien de jours na sala une semaine mais tant on tuni question na réduire mikolo pour ça une semaine a pianga après une semaine à voyager na tia on a zonga dans 3 jours
Et pour le premier jour, dans 2 jours, 3e jour. C'est comme bon, les a parlé totalement. N'a pas parlé à peine à dessin. Na bengi Francis Kalom na bia ozela la njili pour baya ibagambo. Na komi be na njili pa beningati na parler. Azumbo ngana pe na 4e mois logo ale ngana. Te wana za ba te wana ba te Kalom ada patron. C'est un patron. Azuina carburant. Yemo azuga na pesi ebele aboyene azuga carburant. Comment on a l'élo politique n'a bisonde ba komi ko associé ba pasteur ba homme de Dieu et surtout s'il faut parler du pasteur Denis Lessi prophète de la nation osa inapercité osa incognité tu as fait la pluie les bons temps et tu continues toujours à les faire comment on a reconnaissance soit à l'égard na yo et refléter nini pour na yo personnellement mais papa oya reconnaître ngate yango zo mona même na musique bato bazo reconnaître ngate ba conduit ba ozo béchec tu na prévenir yo politique il faut mais après kimbango ezanga batina bala bazalaki adina bala prophète et apôtre ko confondre raté munda ko confondre la baka mais ngai ngana prophète na bandi depuis 80 prophètes donc naza 80 naza prophète na chanja après non nganga moko te bazé belé mais number après ngana yebsanga na sali 9 fois ça de martyr après ngana te yebsanga na keba yelese na landi biloko tu ba wera basala na bajibe na beta ba stade nyonso na seku beta ba kaosko nani Coutinho Fernando yayet wana yaya nga o comparer ngana Coutinho bien on doit la reconnaître oui Coutinho yaya biso to inspira bango omoni génération nga mabe nango ba ondima ngate ba vimana sauf te neti ba masanga ba kufa ba Jérémie Maemba ba apôtre Silas ba kufa bato époque la ngamba onyo so ba kufa même date ba kufa neti vie no GF ifonga bige no wana pain te wana ye azandoki ye kutudu kotanga ete mi ange mi demo akotanga nga na pese comme mi ange mi demo yo kotangela nga ifonga album héritier yo ga respect yo ga ngate ifonga ba to ba kanga ye Maktabu to yokani na ye oui Maktabu batu to ya finga to kangaye sur dénonciation calomnieuse ba avocat nyonso to sangani nga to tinda suko Maktabu atsengi biso to tinda ba requête ba avocat ba osala ngo to tinda ngo ya avocat na ye ya porter plainte au nom na biso nyonso il faut batie na boloko abongona GF ifongi boloko mais comment on ndeko no musali na nzambe na nzambe te am sa nzambe de sura ninga bige no za pain non ça c'est pas grave po ya betata elogote asala succès te bo yo na bien alobi anga zo kisa ngoni ni ya ozo po asala succès te na yo kata apostrophe te ate logo moya ko matate o ezo permettre na kanisa taye mudoka kalito to mona ba biloko ba maya ba débat ba succès bo yé succès ngo asala ngo wapi na tuni kofi nze monini oyo oui nze monini double king na tuni nze monini ngo efonga yema o esala succès o eloko tenga siko yé succès ngo ya sala ni na pas ko longola basi bazemia mais ba danser zo na mais atubele ngo atubeli na émission mo to le gabi yo kanga iki azala ka paye bongo ya abongo azande au moins va passer à Facebook o ba benga ni père ndenge baka komi abi aza indépendant yo so moni indépendant député o pasteur il faut da mosisa iska yo uti net baba vie na yo baba nani ba oya biso sala député o nani Kizamina na papa na yebani nani o komona nani Tambulukoki ngai na yebani tata na ngai ezali botombi na Charles bosiko ye tata nani o azali électro libre est-ce que électro libre azalaka yebe beaucoup plus que ta Sony na ba film journaliste voilà makasi azongela musala donc voilà eloko ngana ko yebso donc mi ange akota boloko mi ange de GF il faut wana zo dimne sous promotion puis ya album héritier azali pasteur ya bandako soka sele émission na TV Sili mboni mama Sophie oza bien na hôtel lelo mama moi logo abapese moi 50 abo yebisanga epesanga album moko na nzembo moko ya composer ya succès pianga yo journaliste yo nde oyebi makambo pesanga moi eloko mo ya mata ndenge bajani ba mata
neti ba bilo neti ba feri ba mata wana yebisaka siko eloko na ya sala eza mwa mogulu donc na tv tanga yemba wana donc un boxeur il faut akende yende faut akota na ekole ya bayedi ngwe bato wana na bametre tsura bazwa ye bapesa ye cours maître tsura mboma lembatable oui apesa cours wana banyoka na oui chef abanyoka ye wana donc ozo comprendre mais il faut ngana kotanga biso bango te faut akota boloko de 2021 aussi la te fois kangama akokota boloko soka fukami te a se repentir ta okende boloko des fois c'est no pardon afa bakanga to reni bimage nyonso oyo afinga bato nyonso parce qu'il faut yela biso ba preuve biloko wana asa okoka mundele pa ibiki ndoki te tokota na bible muke kala to anda mona ba prophètes ba marabout o ba ndosala ba démonstration et démonstration na to ebi ndenge nini ba ndo se pencher pour que ba sala yango lelo ba sala susute la fois passée ba marabout wana ba comment ba pasteur lelo oyo ba pasteur ba comment na moi difficulté parce que nyos tout oyo appartenir na nzambe mutala na possibilité ya osala yango ba marabout ba la na possibilité o sa démonstration en pleine émission. Mais lelo ezala sous-souté au pasteur asala miracle moko boy o eza tikotak na bengo le 26 na salela yango stema yawa akata émission ananda oh tuna bagarde what na salle démonstration na nzoto na ye kaka wana beti esakoli akata caméra te na suka akata émission parti en mais atikaka parti mon boy wana bimisa yini hein bimisa yini biloko batiela ye na nzoto te bakimaka ngo babi jamais nyoka kotambola na kati ya motu nga bimisa nyoka te mbisi ngai soko oza neti nerni nalongoli yango te omona yo mpe et puis non nga nasala opération avec Jésus sans cicatrice kasi eloko nabengi bato le 26 yango wana mpo bamartioniste bamati bavimbani sikoyo nanalakisa bango sikoyo ke kolo masolo azongi natikeli bino 7 ans bosali rien natiki na kokuta na mboka kaka éveil patriotique ya mokuna est-ce que vous comprenez te natiki 7 ans nazongeli nakuti kaka éveil patriotique ya mokuna na cher aotera mamone ya politique c'est tout ce que moi je suis venu croiser na détrôner yango maman nazongisi Yesu mais c'est comme ça na longoli yango oyoka yango susu akomaka ndenge akaka na tv wana ikulamba oke mambunda oke bien ngai nalela effort so eza moto atalaka ye kanga mais il faut atika sikoyo koteya biloko wana na podium ya mabe asala o libanda mais nalingaka ye badoute moke parce que denis lesi akala est-ce que lelo kokoka omona libumu edingo ete na tv nayebisaki bino ke edingo wana na baproblème na nzoto aoya na ye te sikoyo nga na mema ngambo te nga neti osala ndeli mpo nga so na côté stade ya côté esili akufi bon siko bato wana mais papa un évêque a un seul pouvoir ya koboma monde ya ténèbre nde tolala na se wana pouvoir moko bapesa biso ya koboma bandoki ya kosilisa bato ya mabe wana kende otuna baevêque bayebisa siko ye siko tanga oya faya démonstration na bloqué biloko na misopo na tana bloqué yango awsala ngo wana babenga o illusion bakangi yo miso siko public aomona c'est que lui veut faire voir mais na réalité muto na zane na problème normal est-ce que mona bloqué eloko wana siko tala bloqué yango siko ya osani faya alali yo kana na ola tele kilote ka complet kilote c'est tout. Mais na beta bango na moteur fikini ba bisa ote ba yaka 7 na moteur fikini na lalisa bango nyos na bibembe na bango ba cercueil na ba nyoke zo tambola tout ekufa makile bima bango eloko ça de lesi na moteur yango na nde arche banda wana ebelo ba critiquer mabe obi obeta bango ba terme wana eta pasteur mais na lobi nga na za pasteur ba na za pasteur lokola bango ti nga na za phénomène na tambola sens unique walo de la forêt ou ranson te yesu ko azana profane ngasko naza nani ndepe fali azali kuna na akomi phénomène na posa mutalinga ngate na ondima ye te oh bandimi na nga bakokute pa mutu ese fali opia nga bandimi à part ba warrior nde ba souteninga bapesa ko passer warrior na bato teni bandakala eteni na botama nango après couper na tamona nango 3 ans epesaka kanda 3 ans coupé ya Coca-Cola
lelo soko fando moni après génération na bino baleki babimi lelo nani opena onzima sigle plat onction elote na kotanga ba kombo poza idée oya matsa bato émission eza audience makasi émission en audience na kotanga koma muto fele boité na omonela ngo passe oui tenga na tanga ga yo tanga telo kate au mata au mata babimisika baleki no bamai kalambai ba Moïse Mbi ba makasi bon maga mutu na ngai amutu na ngai bon beaucoup à la présidence amutu na ngai mais ozo lobana après nga na luka successeur ozo luka bazali mais bakoma na bambition biso tozali nango batatu bazali batatu baza bakerok par exemple na Paris voici l'homme aza côté ya ACK ye aza ana bakomba o te senga très calme aza ne pasteur bon kotia ye na biloko na biso te oyo toyoka biso oza bato ya bambasu bato ya biloko ya dangereux wana ye aza na oui Kizami aza un grand évangéliste oui c'est un type qui a fait mais aza nsima na nga aza mwana na age aza yaya mais na masolo ya nzambe asima aya après nga ero nga na bandi azalaki maître avocat te maître oyo ya maître école primaire azalaki mpe na école nalobi vérité ero wana même ba Dominique Ngoi oyo 9 réseau azali chef intercession wana nga nazoteya na église na bango bana baye nsima ndenge nga naye nsima basoni mais eza bongo te nabongoli na 80 papa na bani mateya na 80 combien d'années azali yaya oui te nga za honnête aza yaya mais nasala makambo koleka bango bien sûr bambisi na nzoto boye papa asala martyr nanu te akota na nte lisolo ba martyr longa ba musicien ceinture noire yola ceinture noire 20e dan na masola bonzambe 20e dan fo beta nga po siko ozwa ceinture siko mtako beto mona na kati ti siko na ozela trophée ekende ouais baba vie défi ça na martyr baba vie même eloko suka yango na po bandima bato baza na yo soko échouant to sala na le 28 décembre na obuka oui de tilibana o assurer biso aux appels ngo abuka o solala de l'illicite o solala Denis Lessi wala mutatia plein na LC ba passer tout bâtir la campagne en France na ex oh et boki o ya ba wera wala na ba zube omoni que Jésus la ndenge mususu ndenge musuté il y a rien de nouveau dans l'essai Bible mtelo bien le un phénomène combattant au beta to le kawa tamba za batunanga ba warrior bangwana na ba maître ba tsura bango tu wana batunanga le seul pasteur à côté na poto ba yebisi ezanga wana ba boketu banzimi yango déjà mais boketu amutunanga eza problème problème te esenga na problème na bango soki na dodi mo eloko na politique nde eloko ba obomelanga. Merci, il s'appelle Prophète de la Nation, Denis Lessi. En tout cas, on continue l'entretien sur clebois.com, la chaîne d'actualité pour l'information, ensemble avec les vôtres Bakali Prince, garçon des disques. Merci à vous et merci mes différents partenaires. Il y a Willy Mouché Nico Damboka, vieux, il y a côté pasteur Denis Lessi. Wana mutunamina maindombi. Wana bamfumu. Bazé belé. Baza ba Gauthier mascotte, baza ba nani nzemene kuna na Las Vegas, o atinde nga Ferrari. Ya 2020. Eza nzela. Nde mona Ferrari. Te kotangela nga batu te, kotanga mutu te pour Ferrari na ya 2020. Ba Ferrari belé za ba 2010 2007. Na lobby. Kala kotangela nga ba komote. Nga omoni yo o mema ba polémique place polémique. Na yeba ate kutu kaza na Ferrari. Mais na lobby na ebité. Mais na lobby boye. Batindelinga yoka. Bakali koluka ena wangani mais Ferrari oye batende itaka ya otika ma esenga na kenda ndako na ebimaka munete na lobi oyo yanga ezali nzemene asombi yango asombi ya 2021 asombi combien 700 000 il y a 2020 900 500 et quelques nani
nalobi oya déjà 2020 écoutez pas nzemene Arthur tona oloba muta viva na Las Vegas Arthur tunanga sinani ana mbongo tuna nani ya Gauthier Mascotte tunat patron mama na patron bandeko nanga ba mascotte wana bango to bakoda mboka bango nyonso asana kisasa nani Willy Musheni abanda simana ngati okota yi déjà azam de konanga yi voilà donc batolokola ba Fortune Menga oui bien c'est comme ça oya teka ba ndako na poto wana et puis ye mo ando na 15 ndako solo n'est pas double king pas Koffi Olomide Musakata Charles Moussin Fula bango wana batu lokola batu wana soki oza na bango donc naoloba nga na mutu a temps na vivaka na temps 2020 c'est 2020 so na na retard c'est une année na kati ya voiture donc ye atindi voiture à 2020 ezoya mais na oteka yango nasomba ata bandako mais Ferrari awa eotambola nini te nga siko bakuma nga moyen nazwa yango eya nateka naoteka yango ayebi ke ngai nini ka ndako natama moma ba 2 mois 3 mois apres nateki. Changeons à présent le sujet parce que la télé c'est l'état monde des hôtels à biso ba maman Emeline Zemba tous pepele ambetolo mama ba mimi ma tous la romantique la française champion adol Mokonzi La Rochelle ya Willy Pensier et les bailleurs des fonds ba président d'homme la Lille Mokonzi à Lille et puis Olivier Belez nayoka kaka o produisa Wera Wera ça comme na poto ya Musakata parce que président ba Wera so tinela mbongo mo boy passer na ibi mbongo akimi akimi pasteur na yo ya as aibi ba combien bo ebele moi faut ça va 150 000 balles ebele atina chaque jour akimi nango yari ali a doubler lisusu yango na utozwa c'est loko donc ye wala belezi président a soutenir même eloko ya Wera wana acoustique tout ça makasi ndeolanga to village moko na sakola esko na martyr ki okoma danger yende nazali koleka période wana siko na 10 fois koleka période wana est-ce que vous savez ce démonstration moko nde nazana yo lobe loko nazo prouver mututé te wana komi preuve na prouver yo te pour oza appel na mauvaise foi pe mbala mo pe obudango si maraso na sala konzima donc nde oza no zoluka nde ngambo po émission ekokatana nakobana mbango awa te mbango te mais ozwa kao moko pe ovandi awa émission esili wana te ya Willy Pensier et les bailleurs des fonds et puis président ba fan nyos to ya Wera son na kata Australie président Dominique Jaguar Belezi wala faut lobelaka ye Olivier Belezi oui Musakata batomoki basakata nyonso basakata batomoki parce que bamoni neti bato bakomo négliger or bango nde bato basimbi mai ndombe basimbi mokili bamascotte wana mai ndombe mokili wana raison po ba Willy Musheni baza babanda na bakester bamascotte baza banzemeno na tangi wana mama Emeline Zemba baza nalobi bato wana nyonso omona bango siko basima nanga siko net wa Las Vegas atindi mwasi na azuya na 2 valises à bilamba mascotte alobi olatisanga le 26 le 27 le 28 likoloti na se na c'est pas moins de 10 000 euros oui parce que nga moko déjà la lata bon donc ye alobi a s'occuper nango oyebi mutu mo babwaka ape Teams Kabengele l'homme des immeubles là-bas qui fa peso immeuble na lingwala c'est vrai Teams Kabengele awana na fuka milelo pona ye kaka poko alelo Kabengele Teams Kabengele na fuka mi na fuka milaye to changer sujet to côté autre actualité pasteur Denis Lessi un grand homme de Dieu qui n'est plus à présenter lelo nete omomo na yo na histoire musicale oyebi histoire ya musique très bien parce que na kalati lelo babwa kaka yo osola na ba musicien mais ndenge okomi kosala ba analyse de plus en plus okomi beaucoup plus critiqué étant homme de Dieu okota mamba ba profane penza te bomba yaki na mokili pone bango bana mokili opone
bango nyonso wana Patrice abeti kitare babeti le kitare pa wera na kata ndako na yo yemba ko bengama na Yesu mutabetaki kitare jour ango za wera siko wera nani et pas nanga te non makamanzambe ana famille te mamanzambe dans la famille et c'est tant à côté studio on est là eza ba paet soki kakol abeti drum na kati nzembo na ye te na tuni est-ce que ça li sumo ya problème te basiste mo oyo ya profane père obeta donc mona ba obeta la musique wera beti na leli accompagnement ya wera wana kitoko mais sikoyo na ngai différence ni ngane mo pagano yende mo santo yo ba otona angle ba viena yo ba kutino ba nani ba sonika futa ba sala mambozo sala te mais mi kotisi ngana ngato ko ngana bango ngana za arche de Noé. En dehors, il y a 6 principes à 5 doctrines. Dans la mission. Mission, il y a Fati, et la mission à Kabila. Mission à Kabila, il y a Kabila perté. Mouta la mission, on a tindi na mokilo. Ngai yanga, na bandaki pas ba pasteur. Na ba pasteur, ba bomi mboko. Ba ba bosana. Si na bandaki pas ba pasteur. Tana outi retraite. Na côté li ba politicien. Si on a pas ba artiste. Na on connaît pas ba joueur. Non, qui n'est pas oui, dans un domaine artiste. Oui, c'est un artiste. C'est l'art. L'art, c'est pas un péché. Moutoua Tonga Tabernacle, c'est un artiste. Mais c'est la partielle. Dans le lobby partial, ngana partial té. Partial to comme il fallait. Warrior. Yo kana expliquer yo. Ngana dagi partial té. Ba komisi nga partial. Yango pe na soutenir ye. Et simi nango pe. Et puis ngana sunape bateau baza makasi. Parce que ba faible wana ba ofinganga. Batamakas ba combien? Bon, phénomène nature Congo Mumba na 5 phénomènes. 4 phénomènes. Congo Mubimba. À part to tue ba lombo Kofi. Number 1. Tozu Jibena Wera. Na fali. De Kofi numéro 1, Jibena Wera na fali Sukiwana. Ouais. Bon ferry. Bon, na lobby bien ba phénomène. Ça dit bateau ban aura. Aura. Yokanga te aura. Tout est dans le monde ndoule. Expliquer yo na cité. What États-Unis yé na yé. Na expliquer yo. Na so expliquer yo. Bon, tokini. Qu'est-ce qu'un phénomène? Moto azo sa biloko yo bato basala te. Oui, azo kamwisa, azo sala biloko bato ebele basala te. On se comprend. Sikoyo pourquoi tu tiens Fali? Fali abimi zera na expliquer. Obi pourquoi benga Fali 4K? Benga kete yemo kami benga. Na expliquer ngande mutu na lobi yango. Na lina expliquer yango. Fali a eu esprit de puissance et pas ya wera na jibe. A kota kuna. Oyebi kenda kuna nga so kote. Zela. Na la image. Awa yaka test ba série faire azalaka ba soa été. Et ato koti so koti anda va délai so bimi na bénédiction. Ouais. Donc du fait que au koti parce que makamuso avant okufa fo zwango. Moi ça abota raté mais azuzemi ate bimi après 6 mois. Azuzemi. À côté na liste bato bazwa bazemi. Très bien. Vrai ou faux? Vrai. Na 50 Zambia pia ngata chaîne esala ta mukolo moko kaka ekufa nango. Ya télévision. To beta ko masolana ta chaîne. Na zo expliquer yo, c'est un exemple. OK. Ça dit na sali yango. Eza na biloko musu faux ata 1 seconde au simbiango au comme phénomène. Donc à kota azu 2 dimensions wana. Aye se pas wera. Abati muke azonge pas Kofi comme 3 aye pa nanga na tie liboko yoza père spirituel na ye na tie liboko na art ya ye asala disque na ebisi boyo monde yoza boyo OK tribaliste excusez nga pour na terme Yesu azali na 10 apôtres 12 apôtres 10 bazali ba Galilée et ali sumote maindo Yesu azali na 12 apôtres luka na Bible 10 bandeko na ye où le mal so ba makasi anda linga ba misusu wana te alinga ba ndeko na ye alinga ki Jean koleka ba apôtre nyonso où est le péché
Dans la Bible, les disciples que Jésus aima beaucoup, comment on est Jean. Mais nandimi était pour azamuta bandundu te non. Oh, tout a grave bandundu. Bon, soit maindombe. Soit maindombe. Et ça pour na bongo te. Azamutu oyo à s'adapter facilement. Na rythme mindele. Voilà. À copier. Non. Bible oyo to lo banine ou pas mindele. To copier te mais na quatre toi na part. C'est-à-dire il a compris le message du temps. Omoni rumba rumba ngana oyo kango. Papa Gila oyo kango. Bano ya 17 ans ba couper za la nase ya pantalon za nase ba ibi angote. Bana mikolo. Stade ngana sana. Oyebi pourquoi na zongi mais yo moni Kofi na zola ta mikolo te. Ba pantalon ya dongi wana. Mais yango na so expliquer yo. Kofi a comprendre ngo. Yango moni ba plein zongeli lisusu. Azala phénomène ngo tilelo linga forme. Te ngai forme banda kande ya couper à 3 ans wana. Nana kota caché pa bagati vipo na defa veste. Et pas grand frère ngai. Ande sika veste a $100 la kati. Te Roger. Aïe la $100 la kati. Aozo Lubumbashi. Nga samedi na 5 veste. Na ke fête. Non na ke fête sigoyo. La lali kuna. Yado ke ni na ba 9 nga siko la lali. Ba elinga ba gati bi. Bo kaka Yesu sile za kaka. Sana ywana. Nzoka ni na mona nyango. Agina chance. Pour ça na mona ngo. Boki la boki. Non, voilà, c'est quoi. Na moi bagazi bazika to kobi kula o fongo la veste. La fongo na te mabo likolo. Ba mona be sans ebimi. Abi chance na regretter. Na bi kutu komandana. Na bi na regretter. Nzamba linginga lelo. Banda jurwala. Na kanele lamba. Mais pasteur, au moni ba critère obino bozalila na yango to ebibino bata masanga te bata boîte te. Aussi ça. Mangambo ya nani ya baba fali soit dit na wana tango na ye likamo ya le 9 wana ou le 18 na bi muto ya kobima nde siko muto na kodominer baninga na eba ite na obima wana Ferré héritier Kofi Ferré pas na kati na eba ite Cindy te Cindy zelate Cindy Cindy aza Kofi ala tata to tie na classement te to tia ba le 18 te azate wana tata aza tata Cindy ayemba bloka Kofi Cindy aza greffé par Kofi wera jibe to tia ba ona génération te OK yo kendela ina nenga génération ki lelo siko mutabima ki premier na vente bloka tout et ay fali ya ba featuring no na boza mabete era méthode kakati la ko zo pe Bill Gates nani Jimmy Swagara hotel na ngao fouleye ezaka avantage ya stratégique ya problème te ça dit que abimi premier deuxième ezali 007 what 07 James Bond pourquoi na PC comme wana na PC ata fallait azo peleta liete ata mutu azo peleta liete ya zo ya kaka ça dit ngalinga bato aboy na linga bato bilobela te album net succès na kine alors sikoyo le reste balandani bazui ba dire bon frère à la bilobela lobi na mutu te papa yo zo loba makambo oyo ngai na lobi te yo moko zo assumer ba biloko no te na lobi maka mwana te na tangi yete na tangi lo te donc problème na nga na lobi boy ozomona le ba phénomène na tangi lo dia ba phénomène et 4K na expliquer pourquoi ça 4K alors il a fait un bon travail et son mami et Kami il continue à faire ozomona ngo na ba conseil nyonso aocha micro boy bato bazoyemba. Du conseil à Côte d'Ivoire on a matela qui ba ça la fali phénomène. Alors au moni ta betina ba abeti na ba palais de sport ngaza naza résident na Cameroun na sala ve oui na ndaku et puis na sala veiller na salle tout ça veiller na mko l'église wala place wana ba série wana non il y a 3 ans OK et ça salle à 10 000 ceux qui ba tondi ba 15 000 succès à tondissant akena bene atondisa bato bazo yimba nzembo na ye album eutobima bazo yimba likambo te Elise ayembi yango esimbi te siko ya pesa ngo plein oh ngana yebaki yango epa na ete na yebi yango epa na ete fali ayebi nda kolamba ngo na ki 4K wana nde pesa elengi bon mona concert à faire na Côte d'Ivoire plein craqué et na mona moko
Oh. Simbaki wana. Simbaki. Baye ko salisa erreur abeti libanda ya bapeti wana ya Côte. Yolani mutuma alobi wana te. Ba salisi faire erreur. O Mike House denga ko zongela yo. Alobi ba Mike House ndena. Ana. Na ebi te. Nalobi boye. Te na ebi te. Nga na tala ba musicien te nga tala ba leader. Oui. Est-ce que au retour na musicien moi fali na ebi te? Bon misa Kofi na ebi pete. Bon Cindy Cindy na ebi oui. Lokuta mabe Cindy na ebi. Boya Jibe. Jibe na ebi petu abima na ebi. Oyo ba kibes na ebi. Kibes na ebi. Mais belé na tala bango te. Ya fali pe ebite. Te na ebite lokuta mabe. Na ebite. Boza warrior andeni. Oh, warrior bino ba pesinga kombote. Obintimi pet. Na dimi yango bozu na boy. Oui. Na rosal l'effort sikoyo na bandota pe ba musicien net na voix sikoyo mutazo sa swazo emanonga makilezo panzana nani wana petit miel chanteur meilleur chanteur du Congo. Est-ce que tu es meilleur chanteur tangela oh yo compare la lobby meilleur il parle na meilleur chanteur après ba nani yo après ata betate nga eloko s'appelle ça za mongo aleki ba la coste te wana batata na obenga ba la coste te ba la coste ba nani ba la coste la coste ba nani ba fait la coste est la coste de génération la fait na la salikolo hein te bato babanda kala bazai bazai bango génération bangwana ajani na oyo ayeba deuxième mois nani ça c'est le meilleur oyebi ko makasi na ndule oyebi ke ajani ayeba deuxième mois ya Kester yende fait mais miel aleki na génération nyonso aleki bango na fois akoyemba voix ya mutu nyonso miel de son papa ma pe ndima ye pe son pour na ngai limisa ngai o ba guerre na bino na ngaka miel amoya da pale te ayaka te esprit moko kana yoki kaka na bi mais moi no azala wapi ba pesinga komona luki pe mbala na luki te nazo sala ye kande na olobana mais na yoki le mawe yembela ba wata te wata likolo wata za James Bond yoki te oh ok wata za na 5e position azoya pas comme un phénomène mokolo kaka nani akopambola ye wera soka pambolier esili mais aza phénomène aza déjà 50% 49,9 c'est-à-dire à sa côté de la liste comment on faire étant grand artiste a obeta na kati libana ba kolomboka ba obeta impudence ya ndenge wana okoloba impudence parce que eza na aura pour beta musique a boye il faut na aura moi makasi parce que bana mboka ba hotel melao pour ba moni fallait ayer à beni mbongo abi o pe mutusu o ki mutu na ba na nde azolo bat donc il fallait déjà basa la prudent moni batu na yende ba ki sûr or sur ezalati na musique et erreur ça c'est une erreur même ndenga lenga beta liswa na soki ngala na yeme na zongi ba kenda détente nzela et la détente abeta conseil na zo idea trophée c'est bon fala zonga bato ba zebisi a continuer et simité pour ba ivoirien ba sali sikoyo révolte jamais bato ba libana ba ko dominer na bisoir nde ba sali enko wana ba pena Brazza ba za ndenge wana partout au passer ou même na Cameroun bino vous venez régner ici non mais ngatsko ba ko ranga te ngatsko na tsela bango pour rana ngatsko ya ba dimension mususu tout soma ba parler na ba pays wana donc nde bazana il faut ce ko ba vananye ba obligé ka ba se soumettre alors hier il fallait pas andi mango abete biloko wana te wana biloko akobeta ngoti ozomona merci de revenir sur entretien la biso mais au moins dernière question parce que mon de hôtel la biso wana en tout cas na hésité pour qu'il na posé en haut parce que ba Élysée Mukouti cœur na kati ya Paris na France hérité Élysée Mukouti cœur et puis hérité Kassongo na kati ya Belgique Teams Kabengele l'homme des immeubles l'homme à niveau Junior Yomo ya madame Gisèle Zinda couple impeccable Dédé Lukasi Kashmani il y a madame Mamisa Lukasi couple impeccable na Paris et puis merci Wellpay ensemble construisons l'avenir l'ONG de Jean-Paul Welly de London il y a madame Merveline maman na Kinaya merci pasteur Denis Lessi na landa ba propos na yo koloba que chaîne na yo kozala na programme ya film pornographique eza mabete et bangisa kinga kanga pe tranquille
porno yango bomona nga na nzondo ai mamwe bomona yango te elekaki a bato baotia basoyi mamwe bosuko pasteur mukuna wana muku nasala biloko wana nayebi yango te bayebisi nga ke nayebi te nayoki kaka mamwe ai mamu sikoyo yokanga wana nde porno te oyo ekuta live d'accord mais bomona mona ebele moto abenga na téléphone série montre bon soit mais eza porno te te natuni oyo eza porno te nga naza chaîne chrétienne te chaîne nanga eza commercial na kati ya chaîne commerciale nanga baautorise nga érotique tout programme nga na businessman soki mutu moko aza na programme na ye atia porno afuti mbongo na chaîne nzondo ezalaka nga te natikela yango bato baosala nga te nga natala deux chaînes nanga eza Canal Plus c'est tout le reste wana nakipa yango te yo lio ituna nga bachaîne nanga ya Canal Plus esika natiaka bakofi bato wana yo ozwa koyebisa nga siko biloko ya banzondo wana donc nzondo wana ezali cadeau napesi bana na nga mama tina bango nyonso wana baogere nga kuna na kati te te natala chaîne moko ya Congo te même nzondo natala yango te so koti na ndako na ngawa omona jamais chaîne moko ya Congo bana na nga bakotala bachaîne awa te natalaka yango soki match ezali to information so bamba nome mutu esili natala yango te nando talani natala babanza baprogramme na biso miel de son te miel de son nayoka nde bayelinga nzembo na ye nayebaki ye pete naye koyoka nzembo nde nasepeli na ye donc nalobi boye ezaki pendant un mois kaka ezaki non ezaki nani komona réalisateur nanga moko bonani petit onani yende bato baobenge bakonzi na ba 2h30 3h na programme nakamwe jour moko mokonzi mo abengi nga alo nzondo tv nga vitesse le passé de lesabi papa eloko wana batiaki lobi babandela ngo nabi eloko nina nde natuni na chaîne natuni a papa yebisa bango bazongisa ngo oyo ya lobi na oyo ya vendredi passé siko nga na okompare natuni sikoyo Diakani chef Diakani c'est Diakani watala mama nzondo na biseje nini yango bakonzi baobenga na mwe 8 personnes baobenga na mama mwa mukolo o papa nzondo TV oui papa mboti la biso eloko oyo ezaki mama mwa mwindu boye azaki boye nabi mama loba polele eloko nini o film obo tiaki lobi wana na lingi soki bazongisa oui appel du coup nde la Tunisie habité Landry de Funda voilà petit Landry nde mutazo tia ba exotique wana sikonde na tuni na bi mais te na tuni bango na mais est-ce que na cahier de charge eza babi weza OK botier moins combien au moins 16 OK Ernin abi 3h tu à 3h à 4h OK c'est bon et ça réglementation moins 18 batie moins 16 moi na nyotso na moins 16 ans il faut kota 3h au sani mwana okende classe voilà éducation papa mutaso pesa balala na ba chambre milamukela gi avant likamute 4h mwana nazo talanine après baba na lelo pe mise fongama bon bon donc moi je crois qu'ende à partir et ça là on se bat 2 semaines mais est-ce qui autorisé par l'état mais est-ce que ba mon chaîne na yo ba so mon image na yo non homme d'affaires mais chaîne na yo et bon sani est-ce qu'on dit continue ko tia na chaîne na yo loka bongo bongo ba chaîne na bango ba tiaka Jackie na samela bo Jackie tika bolungu mais Jackie oh ba film papa na bien ba kataka Tala, na tuni hein ba chaîne chrétienne ça chrétienne azotia balle catholique azane muta tout terrain yo ko tia yete ko tia catholique te boya ko dane bar amela na ye catholique da na problème te jamais na kota ka bar jamais na kota ka boîte na okende ka ko prier pour na fali pour na salle meli mabe kota na salle te batwa ku fate des autres des athées na biminanga la bimina kei ko sa campagne hier nani non so besa ko kinote ya kuna te ya problème te boîte na zo le besa ba boîte net ku na kota ngote
Mais na yoka musique qui l'habite non nana eloko no moisa akota beta tout te na otia musique na ndako ata camouflage na kotia na lola tali nene eloko bien bongo nga na yoka musique déjà na ndako na yoka bango na tiaka bango na TV ça suffit. Je suis quand même un évêque ambongo akokende boîte te bien que aza autorisé c'est-à-dire bilo mususu na niveau ya éminence nga na zali na kokota te tout me permis mais pas utile na ko tout ça batuma bakuté bon na okota te mais na prier pour la salle ne kofi pas benginga na okendo sa prière ko fait bengi yo mais na oui na kondo sa prière oui na sa prière ba wario ba somelinga ticket ba wario ouais et ça ya bango te o ya falit ouais falit ba somenga 4 billets oui donc il y a 4 personnes oui cameraman nanga na ba tu ba accompagner atati donc comme la soka traiter la so mi papa eza nzela yo da ba kima na poto ba kima problème ya te to justifier merci to na soka traiter la so avec plaisir à trop ya ko ya maona clebo.com en tout cas comprendre que ngai naza fanatique ya mututé mais fallait faire un bon travail te non mazo beta bien moi je soutiens ceux qui sont dans le travail mais fallait pas beta pasta nani concurrent a fallu à la féri te ak nous a concurrent ndeni sur le plan musical non fallait zo beta musique ya ba gimse ba musique ya ba nani ya ba dadu papa faire un grand musicien il faut pas soutenir le sous à matamakas bino il faut travailler ils sont des bureaux mais il faut pas travailler ba tekaye la finance bon finance te faire la finance faire la mbongo te ba artiste ba konga les jeunes filles ba zali faire la mbongo c'est un grand c'est un grand to comme la sous émission pasta monde des autres là yo o ke do tia titre de nile sa lobi na legité na tika lo bango te ndo sa mayo moko o ba baka okanga te bakanga yo trop na nga banga te na lobi nde yo biloko na otsala wana ko tia ba titre na lokuta na linga ote banga ya Pichu Boss Lady la française la plus belle ça n'est fini pour aujourd'hui en tout cas mais osala batuna yo pesa bango mbote et bien là non c'est pela no pasta libanga ne tombera jamais continue à gérer mais na longoli batunyo se mabanga improductif tout na longoli en bazape oyo ki pasteur Denis Lesninga lobby bongo yo solo la te ozala banga improductif ton nom n'est plus là nyoso batuna yo ouais bato ba soutenir ngai dati lu comme frère ta mode oso tangi déjà dadi moi na tanga souté parce que mutuna yo déjà yo dadi maintenant pierre numéro naï voilà plus 33 75 38 65 653 wa maison et frère ta mode bengaye na liona a otindro bilo otina ndako très bien alors na pengi Arthur Nzemene koloba Ferrari wan oui ya biso ya palais maman liste na ozela yo babi ozoya c'est un millionnaire Brice Mpangi ayet Brice Mpangi za aye ba ipsinga lobi azawa Arthur ipsinga zawa Nzemene ipsinga zawa non tout na teams ka bengele so amundi grâce à père oyebi que toi na congolais moi na poto nani wana asali à peu près 41 ans na poto ya mboka te c'est ka yi na kota ndako wana asala ndako na ebiso atia tout na vexas akoti sa ba biloko oyo ka ba revaka na ba millionnaire wana nani wana poto to na kisasa Claude Maloba vieux poto atongi na kisasa King of London 41 ans Claude Maloba ala ta ba vexas ala ta ba give ndako Versace na Versace mobimba lokola ndeni garçon poto comme on est vieux poto na pesi kili na nga Londres mbote ouais batuna ngai o ba Denis na ba Denise Debola de Bundes ba Denis na ba Denise wana Denis ba Dode Mbenza o mona ba wana kili na ngai ba Bubul Lobota ba Kovo ba benga ba Aimé Salo ozomona batwana ba Claudine Bukankoyi batunanga ba Odette Bukankoyi oui wana batu so na komi valise déjà basi batie dia ba valise ba chaussures ozonga kin avec excédent na bakar donc ba na telinkoyi wana kiri na ngai kasi wana kiri na ngai na poto siko na ken Afrique du Sud na zuiti le millionnaire Charles Titen suka mboga na nga ba Noël Kamaya bazala na jobu yesu suka bengi oké apesi $300,000 $400,000 kene na mais pour lelo
Bon aussi wana ya journaliste wana o mona ngena ba poto kazi muta sutena kayo to mona kaya mais kasi Charles Titendo wa sali ONG moko atia ba 1 million de dollars Charles Titendo suka un prêtre tcha tanga kayo mona na meilleur chanteur nani wana oh mais Freddy Ndombele Freddy Ndombele OK na kama solo na yo meilleur chanteur album na ouais na siko mettre Turambomba voilà kutu yanga l'imbattable yebo ya même ça mais soit chega boy bokwe chef abanyao ya ba nani ya banyoka apôtre Kokobar Kerok pasteur Warrior ya poto pour une église na yeko pasteur Warrior nani wana komo nani apôtre Kokobar apôtre Kokobar donc siko na vandi sa siko yo ba grand prêtre siko ya suka ya suka listo ba te belé ko data ba 100 personnes te tika papa na vivre nini on manga musala bon meminga na Facebook na sani na tika ngai papa tika okata ngata mukete oso zuba matière na yo zui oso zuba matière tika ngai na saluer Fortune Menga Kolobi Meuble Santa la Fée maman ya bota Joseline Mapata mero auto bon auto za code moko lelo mais maman oyo Santa la Fée maman Santa la Fée moi José Mapata bien suka na mwana Josélie lipambole wana na Olivier Belezi maître des sports yem da saba Adam avocat ou à ça ba transfert à ba joueur maître Olivier Bellis oui yendem da ça ba avocat ou à ça ba transfert à ba joueur africain ba joueur international na France cabinet na bangonde ya yende ça ba transfert à ba joueur d'otala ba retour prêtre pourcentage de côté pas prêtre papa tikangai ah ba fali ba mo pesa ba dim oui mais dimanche na hôtel église bona mona pas message à 007 écoute papa na Hollanda kilte na tindi offrande wana wata na yebi simba mo pasero au moins pasero akiminga na mongwana na biye na téléphone na en plein kilte titi na sa direct na tariga bo wata e offrande na leli yupo lingi ba combien nini bana kanyete oza bo po nini o lobi a millionnaire bo sikola sani mais nani mais zalakana Kofi appelle ça à chaque jour appelle ça à chaque jour Kofi a mutu nanga kala ça on a une prison tinanga 1800 par jour par semaine ouais tina sala autant de mois même a fallu wana dia basudara banda kala mutu nanga banda kala na fere atinda mbongo ko na prison et puis celle mutu atinda mo na prison d'affaires ya tindelanga na sobo ya ende nini bureau na ye bazo bisa batanga komo ya mutu na bango te abo sikola ko tanga komo mutu balingi batanga komo netende na besana on dit na zolo ba vérité na no bebisa ndini yo moninga na kosa quand il y a un ça ne va pas on dit quand il y a une chose qui marche pas on parle belelaye na expliquer il faut pas changer batika mafinga batika ko déstabiliser c'est les warriors là n'insultent pas les gens ce sont des gens qui soutiennent leur leader disent que bimi basombiao et là il faut pas ça vous ne pouvez pas être là pour insulter les gens vous ne devrez pas être là pour insulter na bandumbo bakolo bate ils insultent na batwana or ba bate ba ba malédiction ngana ouais maman na ouais aussi minga olala défi o finga yo aussi malédiction lala o finga olala merci to comme la sur entretien la biso maman akolala donc o ya meki banda lelo ezala bato ya musicien chrétien ezala ba musicien ba passer patron bo vandanye parce que na préparé na neti te na déjà ba pièce contre pièce na pegisi même Patrice comme mega souté pour so meki na beto ba pièce te na ono na lobby boy yo talanga bien ami na bisi fait Patrice na ba musicien nyoso so ke lingino na TV loba pour so ba meki si comme na hotel la ba pièce au hôtel à souté
donc bala suka na batu nyonso batanga ko mona TV nani oh ese mambo itali wera oh so nga bien na lo bien oh wera ndeko nanga te na bundeli ete na bundeli ya Patrice a lo bagaza musicien mukili esi ya musicien mukili toi za profane mais na kamwe passé abeti le guitare tala to tika bilo wala yo kanga ta ozo mona face na ngao hein face uyu eza face au bang donc tala komeka sute suka na nani c'est ngala date de naissance oui na passeport na ya na date de naissance oui donc la lobi oui na voilà passeport de la mais to nga mutabimise première fois na mboko ngata bona bimise akena libanda mboko ngata oh keno tuna isoka wanga donc la lobi boy ba omonde na boy ba musicien ngai na sala émission moko vérité na tia député azo sola likola nzete na bandu na tia na mboka Didi Kinwa ne oh patron na bi Didi patron ya ba musicien mais na mboka na ona tie bembe ba okunda na vélo na somi morgue atindi mbongo nga na muta ba action ça dit so na lobelo na za dans bilo na so moninga na lobelo mondial na pièce alors pièce wana tukozo na beti yango na za passer mon boy aloba pasteur onani na otanga komone na le futur oyo bala misato o bakanga bana ba voiture na ba policier baza voiture ba mo ba voiture zo ninga na boy bakanga ya liboso bakanga mi bali bakanga misato ebi na sui demi na otanga kombote bon ça va donc baza 3 na bimage wana na bimage ebele to boma ba moto ya ba passer minene beli oya ba mitakala na bango te mitakala te batie benda caméra n'inter ba koti pe fi ya koti asali pe asali mamu bapi yango aye omona nga ero na osa be mission ka mikolo mutsu aye mikolo abitala mutoyo api nga mbongo na ngana kende poto ala poto na lero tiko biloko na copie pour information ezai pa la ngai siko yango yo mo ba provoka ngati na ibisi bango bakanga ba téléphone balingite balata ba préservatif balingite mais parce que ebele ya batu oyo bakufa bapase ebe bakufa na sida mais bazolo bake poison Kabila ebiete Félix ebiete toke na ngalia matala liste oyo akufi na sida o fiche na yango siko batu wana au lieu de continuer ka au sida babomi na poison c'est passé na kufa na poison professeur akomo kufa na pasteur akomo kufa na mbasu yo so mona na mboko pasteur oje sekira bino mbasu ezalate Bible boyango muta kufi o poison te kufi na sida alors ebike monsieur Sili déjà pasteur etalinga te yo kanga na ebsao tala yo kala ebsao na kebisibino wana sisi nzamba pamola yo amen nzamba kolisa yo lisusu musala no kitoko so mona nazongisi yo deuxième fois pona lelio nzamba pamolo makasi to aussi sabatu nyonso wana to sana biso. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse tous ceux qui me suivent. To banda na prière papa. To clôturer la prière merci sama banga nga papa. Merci notre triple nationalité artiste émissé patron congolais français américain Noël Kamal le nécessaire na Djobour. Merci à vous. Merci à Willy Moucheni Kodamboka, merci maman Emeline Zemba. Il y a tous pepele à Mbetolo, merci à vous. Nakati à Londres, ma maman. Merci. Il y a Willy Pensiene, les bailleurs de fonds. Champion Adol Mokonzo La Rochelle. MHLMB Resto Bar, Willery, Avenue Sundi, École Saint-Michel, Zeta Baobana, na Bandal Sinkinwana, Resto, Shop, Ezalagawana chez Marie-Hélène Linongi, maman. MHLMB, patronne Marie-Hélène Linongi. Merci. Mermon Spasi, Croix-Rouge Bokassa. À Barumbu, Restauration Billard, appartement chez Mermon Spasi, à Mère Belinda. Faites un petit tour, vous n'allez pas être déçus. Et puis, sponsor et émission à Lelo. Dadilou Komo et Frata Mode, merci pour tout, merci à toi. Mimi Matous, la romantique, la française. Et puis, Élisée Moukouti, cœur, Nakatia France, merci à toi. Noël Kamaz à la nécessaire. Merci Dédé Lukasi, Cashman, Madame Mamisa Lukasi, couple impeccable. Merci à toi Dédé Lukasi. Merci Junior Yomo et Gisèle Zinda, couple impeccable na Belgique. Héritier Kassongo HK na Belgique, merci à toi. Merci à tous Bakali Prince, garçon de disques, Nixon Boutique, Charge Ambo Bière de luxe, Nixon Boutique. De la nation, mon patron, Manga Pichu, Boss Lady, la française la plus belle. Merci Patrick pour des belles images.
Je vais me lever déjà. On va clôturer l'émission en beauté, tout en priant avec les pasteurs, prophètes de la nation, Denis Lessi, l'homme du moment, l'homme actuel, l'homme de l'actualité. On va boucler l'émission tout en priant avec pasteur Denis Lessi.